Oui, puis quand on a un avion à Froda. Au feu d'avion? Je te dis. Ah, on a un feu d'avion. On a le garçon, comment on est Guillaume Doulou. Bazaki groupe à Carlos à Léon. On a le cas pas récompensé. Parce que son gars a porté le lot awa. Ils ont grâce. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Julie, tu as poto. La plupart balais Rwanda de Froda. Parce qu'il n'y a jamais dans les cas d'immigration, dans les cas de Bangambu, na côte avion. Si quoi, la monnaie route de l'immigration, on a dit. Parce que déjà, passeport, ils ont dit la combo en Haïti, la combo Malongo Douda. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Batu balobela forme. Baba complexé. Au moins nga sugoti. Yo mto lobi nga na lati bien. Nga lobi na yo merci. Ozola nangai? Elungo lo batu. Au moins mutu mo afanda lo kanga ba photo, Mundele wa rap mo kala kia. Achenga babi me sola di bien. Arabana ta lobi nga ite. Nga lo na otonga na arabana merci. Esuki wana. Na lo bateke oyeza boye. Non. Si quoi oyezabo ozana nini? L'homme pris d'envoie le mal de loin. Armé mayo. Biso na njil to kol nengwa. Njil e bana na quartier 1 ti na quartier 7. Zoland. Ba quartier oye ya wana eza lokola ba 8 ba 9 ba 10 ba 11 ba 13 eza lokola ba banlieue. Odobana ba 8 ba 13 ba. Baza bana banlieue. Ba bala 8 bala bali. Donc mais na plan Jules les agité. OK. Ya na moni ki ba mai komo kota ba terrasse komo kangama ba kati bandaku Jules esuka na quartier 7. Oh, oui. Donc les restes sont na banlieue. Donc baza ba nani ya na nani. Oui, il y a danger. Oh. Mais les autres bana ngwa soluti. Obinga okotulanga balabala bana quartier 1. Ti na quartier 7 ezali awa. Njili ebanda na quartier 2. Balabala liboso nsona mpangu. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Njili biso sauté na passe. Badambongo bela njili bagi mingite. Njili tout ça la solidarité makasi. Mais eloko bomi njili ba pechoyo obali ser na ye obengisi ye. Obengisi neti beau frère na owa. Voilà. Bagi l'élément dangereux bangwana. Oui. Obali ser na ye obengisi ye bon. Tika tous les qui n'ont pas courageux. Ils ont préparé cercueil na yo. Dans l'élément dangereux. Ils ont préparé cercueil na yo. Ça je te dis, ils ont préparé cercueil na yo. Donc bango ba ya ba bomo mabala bato wa ba nini. Bango bazoya 1. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi que me tolo bela vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Merci Nabino oyo bopesaka biso temps ya kolanda biso à travers tolobe la vie officielle. Nga ndeko na bino Papi Gene lelo naza na esengo ya kosola na bino. Déjà poto banda oyebi photo ba histoire. Histoire ça va?
faut toyeba histoire. Histoire eza nini. Léo nazana mbuta mutu. Tokomeka kosolana, je crois que ebele ba yebiye, ebele pe ba yebiete. Mais wa yebiete, je crois qu'à travers cette émission, okoyeba na yambi nani. Bonjour Mbuta. Bonjour Papi Gen. Bonne santé. Santé Nangolo, ça va. Ça va. Voilà, TikTok est bien habillé, très bien habillé. Merci. Moutala ta kitoko alobate kena lati kitoko. Il faut oyo aro mona ndenge lati kitoko alobine ko lati bien. Wana yo tongisi merci. Mais comment siko muta oleka na télévision yemoko na lati bien, na lati boye. Wana baza ba complexé. Mutu ala ta bien. Balobela gaye. Et puis ngana loba na Papi Gen. Merci ne lobi na lati bien suki wana. Voilà, on a notion et à bonne manière. Encore une fois, merci à la grande équipe à Tolobé, la ville honorable, 4 fois prêtre Washington, grand pays naminique. Merci Eric Chimano, PDG authentique, Pinocé Agostino Massosa, papa social. Tu fais une parenthèse, tu as une émission. Tu as yambi nani? Muto yambi, na kombo nanga peza na botamela, ezali nseke baf Batumene. Waneza kombo oyo ler Mobutu ayaki. Mais kombo nanga penda solo kombo nanga Nseke Faustin. Na botama le 3-12-1956 dans l'hôpital à quartier 7 Yanjili. Njilois de père et de mère de naissance. Parce que et ça qui va polémique, les nalobai que il y a un Njilois et un Njilois. Donc, ma cantoyo kanatena ba Njili yangwana. Par exemple, ngai na botami na Njili, le pango na biso ezalaki na Makonga numéro 9 quartier 2. Toteka le pango pona problème familial, mais na Njili nazana ba mapango et puis bis famille zana ba mapango. Donc Nazan Njilois pena des sons de père et de mère. Donc il y a aucun kola douté. Vrai Njilois. Parce que bamso le bozan Njilois. Au botami par exemple na bofanda na Njili, yo botami l'hôpital ya mama yemo. Botami l'hôpital ya mama yemo na acte de naissance no ba koma né à Kalina Gombe non, né à Gombe. Donc place basali acte na yo, place les habitations na yo. So yo botami na Gombe, oye na Njili, aux Njilois te, malgré babotio na bofanda na Njili. Parce que lobi ogolongwa na Njili, bokomi na matete. Olbaso na tamwa na matete, bolonga na matete, boke na lemba. Naza mwana le moment où changer ba commune. Donc c'est qu'il y a des vrais et des faux Njilois. En tout cas, à côté de la polémique, il y a des vrais et des faux. Mais c'est quoi yo vrai azanani faux azanani? Mais n'expliquez au début Papi Gen. Donc faut ça honnête mutake bota vrai Israël kolanga na peso exemple oyangai. La plupart ba père na biso ba na Njili na lerwana ba sombaki mapangu te. Sérieux wana. Sérieux wana. Ba père na biso ba otaki vers ba Kitambo ba Rumbu ba côté wana. Et puis la plupart ba père bazaki ba locataire bazako sala. Bon, estengaki ke côté wana et tondaki, il fallait ba déplacer ba tumusus. Ba conditions za nini. Avant parents na bino dans le pango na Njili, faut boza na 3 bana. Biso le rona papa ngana na botamité aki na 2 bana. Grande sœur na grand frère. Après père monai que na 2 bana aussi mbate bana lo ezaki 3 bana. A cause de cousin na biso ya mukolo na mboka. Azaki mwana ya sœur na ye père botaka bana sœur na ye. Aye Alexis Mikanda donc neto sa net mo mayuya. Alexis Mikanda ba pesi lupango. Mais l'air on a père moi Njila azakita bago asomba gimbongo na lupango na pesa gi lumbongo. Rien, mo douter, rien. Rien. Donc on peut ça tu n'as pas soza na bana. Soza na bana misatu. Ouais c'est vers ba nini. Wana ezaki na ba année et banek na ba 52. Na ba 52.
mais sikoyo bana oyo o ba papa na ba neti grand ngai na sœur o ba uto na bango na côté ba utaki ba kitambo ba rumbu kuna ba yaki na bango na njili donc nga na kolo baboye baza na kola ba tobenga bango ka ba éclaireur ndenge Jésus botamaki donc avant ba to ba yaki liboso ba to ba loka avec ba mage tobenga ba mage ozo comprendre mais baza ba njilwa te parce que ba uti kuna admettons que so to longwa ki na njili toke na matete baza ba na matete so to longwa matete comme les baza ba na lemba donc mutu na mutu place oyo botameli oyo bakati mutulu na ye na hôpital commune nene wana ndenge zalaka awa oyi bien moi na botami na stin akozwa papier na Saint-Denis te bolelo ko comme 93 a généralisé mais jamais moi na botama akozwa papier na Paris bazonga sika na 93 voilà, je comprends. C'est quoi tant que balobaki nji les alaka eza commis na ba prêtre eza ya solo. Ah wana eza ya tembete. Parce que nji limde sali tout batonda. Ya solo wana. Voilà. Na opesa un exemple nga mokona. Na bana oyanga bona otanga ba misusu. Wepi kenga na avion na Froda. Au feu d'avion. Je te dis. Ah na ndenge au feu d'avion. Na luka garçon moko comment on est Guillaume Doulou bazaki groupe ba Carlos à Léon na lukaki pas na récompensé parce que son gars na poto lelo awa eza grâce à Guillaume Doulou azaki basketteur ba obetana ba rikolu kusa ba donc so ba yoka message na nga na posa Guillaume Doulou parce que son gars na poto awa c'est Guillaume Doulou parce que lena nga mon njili te ba fa na côté ba balingwala na ba garçon ba oko samba kalosa tandele ba ça na RZI na immigration faut comprendre parce que nga na ya la plupart ba na njili to ya poto la plupart ba lerwana to Froda parce que nga jamais na le cas na immigration na le cas na bangambu ti na côté avion. Oh. Sikoyo na mona kutu ba immigration wana te parce que déjà passeport ezaki na kombo na ngai te na kombo Malongo Duda ya botama na 58 ba petit à quartier na biso ka na kombo Malongo Duda billet ezaki abana mike lera ba so ba billet bana mike ba niati parce que dans juli to gena ba expert d'expert moyen tanga ba ngote pona voilà mais oyo ba yebi na poto ba yebi to gena ba expert ngana biso lera to so ko côté avion ti moga za ko sala na aki chef à contrôle avion avant avion kende il faut ça contrôle wa bis ba obenga ye makangila akufa. Donc, type wana soka koti azo kitsa batu na désordre. Ayebi ke oyo aza na ticket, oyo aza na ticket. Na kati avion. Na kati avion. Sikoyo l'air nga na koti po balekaki na ngambu ti. Donc ba bétitionné ti. Ba tikala ba passeport tikala na bango makambu tu. Eleka to comme na pi avion apesi nga mikanda billet comme mususu passeport comme mususu. Na kota na avion. Na kota na avion parce que avion est sa départ avant avion Air Zaïre tozaki na makangila yemtaki chef sikoya ba Doulou Guillaume Doulou vena na posane makasi ba Léon Kalosa ba tout na baki na Benjamin Kindombe soka moni Guillaume Doulou abenga pa na posane na bosengane makasi parce que songa na poto eza yena mwasi na ye alors lena zo guide a poto wana na baneni yoki poto ba 79 na suka vous comprenez parce que na qui en 5 jours à Imana on a tout le belango après na ba 89 et ba 79 na ba yema kamabali siko petit nanga azalaki awa Rikimbemba petit ba kufa que son âme repose en paix azol banaka yaka poto anga bien anga na beta bana na kina na beta na jouer à des rings na beta le rana Imana na gina en plein succès donc boum ko sakanate parce que na l'air wana les loba musiciens
bakomi likolo ba joueur parce que ba petcho ba lelo kuna ekini ba beta balete les biso de beta biso de rotoka ba sa ba musicien je te dis hein ba yebi les biso de beta balé na peu d'exemple au baka mo un musicien Franco kakoko azoye moi si asala nzemba okosingai mama yona yeto ozo comprendre ayembila ke père moto ngine pombi azo bimana sera pombi babaka ye moi si siko tala Franco na Franco babaka ye moi si na kakoko leki ya Franco bavon Marie akufa un accident on a Kitambo babaka ye moi si na Kembo jour la vite à ma tête léopard yo Jacques aussi yo bomimboka likolo ya songiso baka on ezebele biso mo pona ba raison familiale to ko lobate baka on ezebele alors lelo ba musicien c'est vrai que bah bon biso tout la musique hein toi on pense à musique mais na l'air wana na do condamner ba footballeur ba football ba to ba beta bal parce que ba musicien aux autres to kapena basi ce que ça répond les équipes on a bien na succès joueur les gars qui montent na musique na succès mais na tangelo Franco ba botoli moi si oyo ba fond ba c'est belé na autant ba compter ba msusu ba botoli basi na bana ba joueur les bena Zaïre les opela makama balé mais lelo makambe changea tu lelo ba mo bena joueur la musicien na sima lelo ba yebi ko beta balé te Léopard azo polana Mozambique le biso beta Mozambique ezakite le Léopard ezo beta ezalaki Cameroun Égypte Maroc Maroc ezalaki mais ezalaki te Cameroun Égypte na Cameroun non na équipe na lobi na yo ngai na beta Viemana to beta Viemana Kakoko Kidumu Kilasu Mungu les mondialistes hoti mondial bato na beta na bango bangwana wana siko na imana siko okena vita Mayanga Lofombo Lupeta Lofombo za Kinshasa Lupeta Kachimuka Bandaye ozoyoka ba joueur Mayanga Mbalmo moni mbalmo physicien zao Fizi petit nanga Fizi na petit nanga Rigisha na madame nanga Geneviève Makonda na mwana Belvine kitoko trombote sikoyo toto zono simosi mamuke na 79 maman bouleli oya mikili 79 siko kataki no bina bale maman kati na vous êtes en pleine saison to bale de rozon après sikoyo esenga ikaka na ya poto wana siko wana sina beti na dering et puis na expliquer na kota na dering so tozongi bena makama bale normal 79 na ye poto na sukana na yaki poto ndenge nini na bayaki bale et puis na bayaki vie ya Kisasa déjà na 79 sikoyo garçon ngazo luka Guillaume Dulu ouais azaki grand basketteur bango baosala na immigration na El Zaïre sikoyo nazokende pa bafana kota lingwala nakutana mwasi ya Guillaume Dulu mwasi na ye azaki moto ya basket na Imana Imana basket to sole ba benga Ntsiki bon Fondro bon ba benga mina comme Fondro Ntsiki Fondro souvent comme makasi faut le bango 3 fois solo bi défense c'est bela de 3 ça bego Fondro et puis solo le bango bena faut bimisa misu Fondro pas solo ba Fondro fâché voilà Fondro nazo ebisa le toujours beta bali to beta ki match nazo ngana muke ne biso tina kombwana to beta ki bali Vita Imana neto témoin to tanama bo équipe koto Vita koto Imana Mobutu président maréchal Mobutu na président Neto
bazopesa sikoyo bato bajoueur mbote parce que so opesi joueur mbote fo olobi kombo na mboka ti olobi neti kiyika opesi kombo kiyika oyo sikoyo capitaine Kidumu Raoul onga lobaka meilleur joueur à RDC ti lelo moto akoegale aza te Kidumu nzoka Kidumu wana sikoyo lenga azopesa maréchal Mbote atuni capitaine Kidumu après ngai sikoyo capitaine Kidumu ora loba kombo na nga nseke alobi Fondro parce que président Neto azaki imanien président Mobutu maréchal Vita Clibien sikoyo maréchal alobi oh kombo Fondro makasi boloka mandoki ya bitumba maréchal Mobutu alobi ke kombo on dirait mandoki ya bitumba ozo madira po akomba parce que je me suis fâché na moi c'est moi ko benga Fondra na tomboka ne mabe parce que comment il faut pas bimisi ma mamisu Fondro on souffrir so ba combat parce que so bengi so souffrir te c'est ko bengi on bien on a fâché là on a fâché là après siko ça ndeni siko yo okoma siko Fondro la komaki Fondro combat na mena msasa olinga ngote ezaki liboso ka Fondro mena na biso za olinga ngote entre parenthèses biso tozwa mabanga ya ofele mabanga na futa mbongo te na lena fana kasavu epa ya mama leki na biso vie moko Moro Maurice obeta na negro succès orchestre ya lega Franco Bavon biso totala naki na game na 87 totala naki na ba Franco boy Franco parce que soka yepa mama na ye asotaka mira kotaka na porte te ala kotande toko afaina mama na ye balie soki balie wana le esili ake na ye siko bavon na negro succès azaki na vie moko Moro Maurice wana nga azaki loka mukala na ye ake na mwasi moko Nelly bota kala baby nzo basala negro succès Nelly ya Moro on a boanga na ba 15 ans je crois Fondro danser danse makolopante toyaki kosala nini toyaki kome kasi bomeli na nute bato akala ba ebiango ya lokwa lelo te mabanga ofuti bote wana be libanga bena na zo mabanga liboso bango tout bango tout na méritango puis ya koleka bango tout donc yum tozwa mabanga bango tout na lobiango bien avant ba tout tout le monde yozali bango leka ba na lera na negro succès na wemba ba ebio Fondro faut souffrir so benga kombo sikoyo bon et yako koma 3 fois ndeni Fondro ya koma 3 fois nde momo ba yemba ya kofimba la moko ezala kate Fondro na kati parce que na petit na ya ba utaki ba kofi que je salue en passant toujours bunda wana page mususu nze mwana comment na nini nzambala moko ezalaka te kitisa motema ozo comprendre cher de ma chère voilà et banda wana Fondro parce que bengi moko na otonda te et puis opesa kanda do fo bengo na Fondro atika ope bongo wana bene piki loka bendele atika ope bongo yemo wana banguna bena ba tomboki so boyo kinengwa ba balinga benga une fois c'est belle sangate eza ko li otondi te faut na 3 fois ba misa tout 3 fois donc libanga penda ya ofele l'air wana na zo ba bien negro succès Nelly ya Moro wana na ba boaka bandi ko boaka ba tout wana ba boaka ba père na biso na ba vie on nous obéit sur que mabanga ya kosomba mabanga ya ba connaissance ozo comprendre mabanga ya kosomba mabanga ya ba connaissance et puis mabanga bazo boaka awa ba musicien na baza ba camarade na bino te bino nde ba dozo pesa bango mbongo bozali ba client na bango
parce que les musique c'est baby bah comme luka bah poto bah comme luka bah musicien mais or que les qui bah musicien parce que bah poto non pas exemple moko a keneng na Belgique na mboka mabenga jet ngai petit nanga Rikimbe Mbakufa alungi filo na likinga redo l'air dans le succès à ça nzembo on a mis sous ngai ozolande toke kota la filo tozwani filo akina copine moko na mboko yo bali ya Belgique jet alungi filo olikinga la royemba tokomi kuna tokutaina paye akbe na double clé toko tsabo tomona jomo ka fana canapé nanda ya copine ya lungi filo alungi filo abano lela azolela likinga bise olela te tozonga pale boksa tozongi pale yoka ba musicien solo tozongi pale likinga albi na filo pesanga fa inabik à côté na chambre aibo pesanga 15 minutes après 15 minutes abimi nandimi nyonso mama okosinga pe mingi na yebi lokuta na yo nyonso emonani asali nzembo sala succès na 15 minutes wa lelo ba osala nzembo 4 ans 5 ans ba musuku tutile le bimarate to benge redo zwambongo keno son baguette na semoule akiti ason baguette na semoule alelamba semoule wana la basemoule likinga bolambisi semoule ason mama pa na Belgique to fa na Belgique pa ya lungi filo ango petit na ngata ki makamo e kanai allez redo keno son mama pa bolambisi musicien redo ko son mama pa na semoule ma patolier na tongo semoule na midi pe mta olamba siko botina ki bon botina siko bolambisi ke boni na cadre kanai ga to mais kasile rapport to ki na respect bon tous on a vu na mwe makambize bela poto ki na respect les rwanda sikoyo na 1979 on a beaucoup mikili na e poto na ba désordre au sakanté en avion un avion parce que tipa makangi là l'air a sali ba contrôle na ye a comme siko azo kitisa batu a comme siko pempe na ngai na simbi mutu obianga na zo na kiti pilote abino go apesi go lera kon akiti bato alengo epa na gomba na moko ali bakiti yo biki ngana biki siko avion zaki na destination wapi Bruxelles Bruxelles siko na carte avion na kutaina na benga ngulu be sombo na ebite ba benga ba ngulu mais wana ki sombo yande ni so sombo ngulu mobile donc ngulu kola donc sombo na ki mista na ngai ba o checker yeta to continue avion si to continue avion na ngulu mbali bosonga zo poto na za sombo na ngulu bato bayebi pa ba okende te ozolanda mais ngana yeba ke na okoma boye ba yako zwanga na okota mais entre temps na charge ya sombo na ngulu sombo na mona ga ye ngulu na bi destination na ite parce que ça li ba 42 ans ba bilo mo waningwa ozolanda to kitina na Belgique na Bruxelles so le rana Mali libenda Mali esila na poto nanda utakola le pa misa mo jerker to betekne na mambenga avant comme na imana to finika na mutu moko 5 couvertures nakata ndao parce que chauffage avec mes balins dépense 5 couvertures te beta personne là ko kiti siko ezaki ndeni bien la kiti na aéroport na saventem siko fona luka pesa okende biso yo toza ba yolela mais nga yeba na zana muna na okoma mais na yebi poto te na za charge la sombo na ngulu susu fona zo nga charge batu mo kutana bona nzela na avion na kata avion olokoti bango ngulu na sombo ngamo epa na zo kende na yebi ke pesa na France mais na Belgique na bato belé mais na yeba adresse na bango te entre temps na za na ngulu na sombo na charge na nga sikoyo
Tu vois, on a on a besoin de kende, tu es bien sur place. Mais ngulu na sombo kala bato ya nengo so kitika siba lo kotayo. Yo mo pa ba mema yo. So yo mo na place kende faut ba yamba yo. Ba yamba ngai mais heureusement parce que garçon na ya magibiso jerker ngaza yi capitaine na mambenga vana ko mana imana. Ayi capitaine. Allez. Tokena ndaguna ye en tout cas ya magibiso bien. A tunité ko fondre o yena ngulu na sombote. A tunité. Parce qu'il y a que bonne relation, tout ça. Tu Mikili, mon Mikili ndeni. Malili. Le Malili a dit. Zana moni. Décembre. Malili a gosakanate. Donc Malili moko na biso so ba beto na lito ibo fo bagare. Toujours là après petit hier azubiso tokei tokoti France. Bon petit na bel kwa na teaki elle ko ndimi moi ça na libala na yena bana donc andimi nga na ngulu na basombona tokota na bango parce que sombona ki na place na ye mais ngulu ndaki na place te donc tu es obligé de héberger ngulu pendant quelques jours tu ka so batu na ye aller ka poto ki ngwana vous comprenez les rana ba studio bogola ta 30 na kati donc so la ki boye tilo be ko balukate pour boléguer belé. Et puis les rangs de haut fan 13e étage sans ascenseur. Si qui bateau bazo sika, bien on est son ba pain, bien on son ba biloga rolia. Biso ba chef toi likolo. Toi likolo. Sikoyo BTF sonon sikoyo tant yo comme na Mikili. Sikoyo Mikili yango pour balo balelo Mikili sous neti Paris sous Paris te komi Ari. Et puis, poteuse supporté comme auto. Est-ce que c'est ça solo? Ma comme petit n'a Jess le bien, son gars bien que Jess. Je sais en tout cas. Jess. Je me suis écouté bien que Jess. Un bon footballeur. A rebêté une équipe il y a Sokopao. Il y a un rapport de Bolsonaro. Oui, quelques jours. A bêté une équipe à Sokopao. Dans mon balobi, il y a un rapport de Bolsonaro bango dans la constater. Oh. Ba pecho tangana ba américain ba mokosa ba ichele banani ba fana na ridi rentré na 17e na métro blanche Zolanda ba pecha le ba oteka ba biloko na ba ngoni so la plupart ba kufa mutatika la ka ichele na mokosa parce que biso de sa vie ya pressa moto de ngado fana ba pecho nati na kuta bangwa nini Bagam no soloba. Bagam kota. Tout. Oh. Pas bazana cimetière bayebi. À part José Andou. Petit Jess aya. Bon sikoyo na njili banani bayaki liboso. Ba de banjili. O ba liboso. Pour le rekomi quand même faut luka siko bana njili. Bana njili ngala ngina tina luka ba tuté parce que ngina place na ngai. Mais ngala ko na beteki bale na njili na yebanaki. Nanjili na yebanaki. Nanjili mutako bunga ngai azate. Azate. Ayebanaki. Parce que biso banjili to ndengini. Okotel maka na entrer nanjili. Obika nazo luka fondro. Ba ko memotie pa ba fondro. Ata ayebi ko baraba ata numéro ya yebite me a memayo. Biso nanjili to ko ndengwa. Njili bana na quartier 1 tina quartier 7. Zolanda. Ba quartier o ya wana eza lokola ba 8 ba 9 ba 10 ba 11 ba 13. Et ça quoi ba banlieue. On doit ba 8 ba 13 ba. Ba na banlieue. Oh ba. Ba la 8 ba la banlieue. Donc so bosko ba la 12. Mais na plan de les agite hein. OK. Ya na moni ki ba mai comme kota ba terrasse comme kangama ba kati bandaku njili esuka na quartier 7. Oh, oui. Donc les restes sont na banlieue. Donc ba nani ya na nani. Il y a danger. Oh. Mais les autres bandes sont solo. Obinga okotulanga balabala bana quartier 1. Ti na quartier 7 ezaliawa. Njili e banda na quartier 2. Balabala liboso nsona mpango. O basala na njili. Après baké na quartier 3 je crois, bazongili 1 allez baké 4 5 6 7. 7 ezaki lokola nana intellectuel. Vous comprenez de ma campagne na njili.
Avant de le pan en 7, faut bien les apparents baza posé, baza donc on a le pan en 7 des minés posé mais les lots va poser dans la bande des assoutés. Après ce que va t'aller que non, bah tu vas comme belé bon. Voilà. Toi bah ça 8. Allez après basali 8 9 10 11 12 13. Eh, qu'est-ce que c'est 13? Je suis à 13 quoi. Donc parce que 8 tu vois en tout cas bon nyoso. Té bangoté. Baye goya. Baye goya. Déjà quand tu vas vrai Njilois, bah vrai Njilois botama na Njili. Parce que quand moi na botami lelo. Na Njili. Aza pli Njilois ko le ga yo hein. Yo mto botami na ngiringi di bombo Njili. Parce qu'il y a botami na mabele na yi. Donc belé ba na Njili ba ba Njilo mais. Eza ko église de bito bikula pour quand bando gebele. Ba Njilois te. Mais na peu exemple de lelo yo lobi boti barumbu. Bo fa na Njili 5 ans. Bolongo Njili boke matete 5 ans. Bolongo matete boke lemba 2 ans. Bo saka ba commune ko ce que ça mon commune. On a toutes nos questions. C'est aux hommes la commune. Parce que là bat bazol nga ba là bat bazo comprendre les ngwana. Et c'est la vérité. Yo le bo aux Njili. Mais bo tamina mama yemo, bo na Njili bo sali 2 ans. Na lero na 2 ans na za mwana Njili. Bolongo na 2 ans na boke na matete 2 ans. Na za mwana matete. Au moins tu as commune sur le temps moulozo longwagak. Mais non bien pas di bino na Njili ya mo bondi net onde boningbo bondi mana rapete. Tu. Ba Njili bana. Moni bana Njili biso sauter na passe. Ba dambongo ba Njili bagi mingite. Na Njili tu as la solidarité makasi. Mais eloko bomi Njili ba pechoyo obali ser na ye obengisi ye obengisi neti beau frère na o voilà bagi belément dangereux bangwana oui obali ser na ye obengisi ye bon tika tozata leki no azama courageux ozo préparer cercueil na yo dans l'élément dangereux ozo préparer cercueil na yo. Ça je te dis, ozo préparer cercueil na yo. Donc bango ba ya ba bomo mabala bato wa ba nini. Bango bazoya un maboko makasi. Parce que biso bana Njili tozaki awa, seule commune. Au moins Njili akufi na ba tangwana bembezo kenekine. Moi Njili kwonyo sazala, azala na Belgique, azala na Espagne, azala toki na vie mon vieux Gary Kakufa, que son âme repose en paix. Viens me repesa ordre. Ata toyebi to fandaka na Lille. Nga biso to kena ba cotisation. Ozu cotisation au commis. Parce que kalamon e bemba ole onte ba robanga. Ah yo po kene bemina ki na mbongo na be osombi pe lupangu. Bale Rwanda. Mais ba petit alelo akoma ma boko makasi yo to bengisi azo kanga yo ndoki azo ba valeur no soute. Parce que nous avons dit que ça a lié au pour aller. Nous avons dit que nous avons est-ce que c'est une situation? Parce que tous parce que yo émission est émission bana de sentir couleur réseau pas kolama mais na sou ko sentir non beauté bimi on sentir c'est quoi yo tant yo comme na Belgique. Et ça, la ndenge nini bino na Belgique, ça dit sérieux même nous vivons na Belgique, nous vivons na ndenge nini et puis ba prêtre ni yokutaka sérieux. Na Belgique na sala qui 2 semaines. Ba prêtre bagi na Paris. Belgique bagi magana ba chic. Ba nsobe ba kende na ba onteka na munoko kaka chic. Ba belgicain. Chic. Mais ba prêtre na Paris. Après tu vas à Paris. C'est quoi comment il paraît na neni? Pour quitter la Belgique. Na saki 2 semaines na Belgique. Une semaine. Na belo saka une semaine. Non, une semaine. Après il part. Petit nanga saki déjà awa. Grand nanga pa saki déjà awa. OK. Na ofanda ka pa lokola ba makamba misala ale ba yeko zwanga yi. Ngana koma na France dimanche. Lundi na ke kayu. Sans escapa, compagnie ba bomba bangombe. Bana Njili bele basa kona ba bien. Na doki ni. Mais kala ku maga yo zo lo maga ba doki.
Après combien de temps Néo quitté ce Kinshasa? En tout cas, on a quitté Kinshasa en 88. Ah, yo quand même, on met là qui hein? Oui, parce que les Rwandais, tu as dit réfugié, tu as un titre de voyage. Titre de voyage, au Roké na Mbokate. Ba Okangayo. Mais si yo vivant secondaire, vivant vie ya formé ou vivant vie ya caillou ou yo vivant la vie ni na miki. Ya cop toni. Ba tu balobela formé. Baba complexé. Au monde nga sugoti. Yo mto lobi nga na lati bien. Nga lobi na yo merci. Ozola nangai? Elungo loba tu. Au monde mutu mo afanda ko kanga ba photo, mundele wa rap mo kala kia. Achenga babi me sola di bien. Araba na talobi nga ite. Nga lo na tonga na rabana merci. Esuki wana. Na loba teke oyeza boye. Non. Siko oyeza ozana nini? Siko makambo komanda mikili kan. Makambo forme. Komanda kan miki. Papa Wemba, que son âme repose en paix. Zolande. Niarkos. Tobengaye Edi Bara. Le tobeta na mambenga ezaki tropique. Bango ba supporter na biso. Banyaka. Niarkos. Il y a un enfant à l'île commune Jean Baudouin. Tu as obéi à Mambenga. Aux Hollandais. Papa Wemba a un concert na Maman Gebi. Ça peut être un Njili. Oh, ça peut être un Njili? Oui. Oh, non, Papa Wemba les sapeurs. Mais il y aura expliqué. Papa Wemba les sapeurs. Avec un concert na Maman Angebi. So na biso ke banjilo ba poto kala bazali. Vient na biso Sami Mankenda, quartier de Njili. Na Saint-Fond Mbunga, enfin na quartier 3 peu comme na quartier 11. Ba papa et maman ngai bazo ba tout en rouge. Ba rouge on bilama ba malien ba ta kwa milaywana. Yazaza, tozani barbala moko. Oui Yazaza. Yazaza frère nanga botana grand frère naïe. Bisoni makonga numéro 2 bango makonga numéro 9. Nanjili. Papa mbaye ojo bilamba Nanjili wa rouge tout en rouge. Le ransa pesagiap. Répondre le ransa pesagiap. C'est quoi histoire ça par Nanjili kota randeni pena. Ba Nanjili na poto bazalekaki tilelo baleki boto Jules to sanzaka na nchangu mais nchangu to chaka pa na tontsaka moi nombre mais ezanjili ozolanda bazo ta balemba bazo ta partout kuna bazo doa makamuna ba na njili bakei donc tailleur bazana njili to zani non tailleur te nazo ba makama passeport pour na ya poto ba sa le passeport makamuni zo ba ticket ba tika mwana muke ba commission ba mikolo ba beti njili. Donc c'est que Njili est commune mais ma tu belé la mikili. Oh, Njili est la commune le plus riche à Kinshasa. Aéroport on va commander. Njili. Si on bon on est là quoi ikeni na. So bena ba mboka za normal mbonga on kende up. Faut que na commune Njili. Voilà. Si on bon le on est côté en mbongo le aéroport. Na Kinshasa. À part qui muibi. Sikoyo oui que émission est à danger, émission est à danger. Nombre abatu dans Njili, ça peut banana Njili. Na to le bango papa Wemba ayako zo abilamba na Njili. Est-ce qu'on a poto yo kutepe de moi ba forme c'est banda déjà pour kutaba nyakosa. L'air toé na poto. Bazaola ta balaki. Mais bango ava balata ba kuti biso. Parce que mon amoudou, mais au moins kolata bonsoir majorité silencieuse, na minorité bavard. Vous comprenez? Parce que na par exemple des moutons aye awa, au moins mundele. Est-ce que ngam bina mundele alo bando ngala di bien? Jamais. Yom to lobina ngala lo bando ngala di bien. Tu t'habilles bien, tu fermes ta gueule point barre. C'est tout. Natala émission moko
Nagi Morazara. Papa Wemba, abandon le Makambo Bilamba. Petit moi de Ghana, ada juif. Parce que na ba Congolais, sap ba bika Bilamba. Sap ba Bilamba te. Bag eza sap, montre eza sap, sapat eza sap, chaînette eza sap. Papa Mbalata Kito. Papa Mbalata Kito. Eza sap, ça veut pas dire eza sap. Papa Mbalata Kito, quoi, on a un contestant, on va dire. Abandon le Makambo sap. Petit moi de Ghana juif. A Telema Pesa Kanda. Ah mais yo baka bilamba moni oyo abimisa nani ya diamant. Ni moni diamant oyo eleki biloko yo lati. Même 40 fois. Mutala ta rolo te. So moni mutazo la ta comme loba, c'est que ça a complexé, a sa perte. Ce que ça qu'on dit tant moi mutalo bela siko forme ça qu'on dit. Au fond dipena bouma bina no mutazo bela forme on a ngala beti. Batandi to sombi yo ça rondé pour bana njibi wa la forme baba complexé et puis baba sa perte un bon sapeur il ferme sa gueule papa Mbaloba nini il était comment télémaki kaka alobaki rien ce que bino ne bozo mona nengi alati bino ne boloba soki mutalo ba oh nazana sapato na la boye a sa perte. Un sapeur faut qu'on identifier yo identifier ngai yo moko ko identifier yo somo na sapeur atala ti mabandi muninga les sapeurs ils arrêté un sapeur faut en mbongo belé on se basa dans bricolage oh moko ba benga na braza Ahmed Mayala na biso ko kombo ça lui c'est un sapeur parce qu'il a l'argent aussi il a beaucoup mbongo belé pour être ba kroko bani. Lui c'est un sapeur. Ngana fa na ndagu na lemba kuna na mona ba sapeur ba na FIFA ndo ba sa bazo lege pa na rozo zo batiki ba no sa concours ça bazo zo bilamba. Mais azo mi benga sapeur. Ba no so ba tchaka makele ba sa pona ya lukuta. Un sapeur faut avoir beaucoup d'argent, mbongo belé ya mukete. Sikoyo Napoto awa toroba depuis 79 ndo koma mikili. Alors eloni osada na Kishasa. Na Kishasa? Na li chef d'entreprise. Na Kishasa. Ouais. Na tolo banayuti. Ba kanga de salles na kin. Bana makambo ya ba banani banda wana. Mais je vis quand même. La salle ni ba salle les a fêtes, les a mariage, les a salle makambo nyos. Mais le service dans ça, la pompe funèbre, le service c'est ça, mais nous sommes les bossotés. Donc au sala, la pompe funèbre, nous oui, bien sûr. Ah bon? Oui. Nous avons besoin de kangai. Ce qui pompe funèbre, le commis soin na kin. Les angai, na petit na costa, azalia. Où est ça wapi? Ngaza na limba. Ça na limba, comment on dit? Maison fondre. Sikoyo osala ndenge nini soneti mutu so mutakufie za rande neti so mutakufi ba famille na poto ça na otine lobelema na peso belema za awa sololi opesi mbongo ba sali ba mutu na kini et puis ma propre entre parenthèses au moins service oli kunzi basala likunzi au moins likunzi biso ngamta banda makambo ya banani na ko la so ba image au moins ba petit na balata otala otinde option parce que ba de forme na mais nazolo banayo ti nazolo banayo bali kunja ba copier biso ce qu'on a petit na costa baneka ko tambola ka nengo habité costa ko tambola nengo fofo cadence et ko na fanfare on a la photo ko ta ce ko bula inde ni pour que ça la rapon funèbre na Kishasa voilà attention koko na biso akufi koko abota mama akufi toujours fait munene biso ko sa fête ya na poto to na tina ba musuba na bangote bino boton ti ça biso on donne salle na bana na ba koko na bani koko kufa na Kishasa koko kufa ni sa to bota maki 3 mama siko faut bana ba no représenter famille na bango parce que akufi ala li mama ba mama ya ba mama na biso oncle agina kin famille agina kin
garçon mo aza awa azakawa comment on a eu na autant à comboter parce que ça bien été mais à moi la gimanseke à ça pomme funèbre nazo lo bango à haute voix ce qui est le funérailles comme propre na kin soin bâtissé bien ba comme c'est ngai na costa na kin ezaki mama mapasa hein pas ça la bena ba mi konjaki na katiana iyo idée wana ezolaki wapi nazoya koko akufi le to komi na kin wana petit na costa bandaki ina na vangai mona kinga biso uti poto eloko liboso corbière faut abena ya sika ya kitoko wana ebina te pa bone ba kunda nengwana ba mo bazo mona ngo propre omoni miso a poto na miso ya kisasa eza ndenge moko te sikoyo le to komi na pesa kimbongo 6 000 € à l'air wana plus de ça 20 ans 22 ans 6 000 € ba peu près ba monter à nengwana na futi garçon nyonso to komi kuna to lege na imbangisa quartier 3 na njili on fait déception na joie malamu kudu mwa sabo yangai donc na pesi badakini sikoyo raison ndenge makambo elekelaki omoni biloko basui azaki bate biloko salite donc place batiaka accord biso bango ba bengo so double sim ngai te poto vision poto na vision kina ndenge moti na komona eloko parce nga na kolinga eloko salite na misu nanga te na bulaki akomoseka biso bosala eloko nini mwani bapotanga botitala makambo swani biloko salite boye aza koankese nazolela naolela 6 000 € nazolela na soni place batia accord boko buta 6 te fo buta 4 solo kwa diemba ya mbule bandi batia ba bambu na tisi bat bazo pola tozu corps to continue kati église kimbangiste bat ba oseka biso sikoyo le entre parenthèses sikoyo le to kena ngabi na morgue ba on na corbière na ba on tenga na bengi petit na ngawana o to kina na ay na corbière pas corbière na ki sika ba on ba yeba gité le sikoyo ba mon na kaka na moni corbière o bangwana break na biso mon frère nkaye ngana odi poto ngaza muta propre break wana na yebisu yo salité ndengwana salité merde ouais merde voilà merde comme il a pas ma njili mbala moko na kacha pas ma njili dépiné to sur et même qui corté heureusement na na zoki corbière à sika ya de mai maki koko bango siko na biloko biso du corbière à sika bino corbière bino oboyaki nango ngeta lingaiti to ba police ba ye bolingo ko tie bombe na pa manjili awa ba leso mbongo tokei na roloba ba to na donc na kesa ki ngo nengi moko et ça lagi bien té ah bon moule bandi et comme ko tatina ba drana ba bambou bamo ba monango propre mais ngana misu toi vision mokoti après faut décider na retour na 1h du matin na likolo avion na banolela na binga fona sala boulot mais sikoyo na ndenge ya soin ya propre bana poto na bingi madame na kin et ABC likambo bandi voilà. Donc, tout le monde a salité. Et puis, na kokutana no batusu ya pompe na kin, bala salité. Lelo soki balanda biso. Ngaza parmi na beti la ngotolo. Na parmi batu ya kin, wana bena mtako contredire ngate ata malgré maman ma passe mtako sana kin. Po ya sala ba ya likolo.
Azaki soin sur le Cambodge est bien, faut le bango est bien. Mais le reste c'est la merde. Ba sal tout agina kin, na le bango ba yebinga ba sal tout. O bene sala ba combo. So nga na koti faut imposer décoration na ngai. Yo zo mona sal kitoko me tapi salité makambo. Yo ka pa pri bazo futa. Toujours kamata na ngai bi ngai awa so na sali musala oyo te famille boboya. Quand on a la décoration à salle, on peut faire un dimanche. Nzamba zo kanga lelo. Soki lelo pont funèbre est comme normal ko bandana njili o mati ba changu ti kulikolo kuna naza parmi. Bato basala. Oh ba ebike soki bembe kufi faut tia tisser sika mais ba musomo na tisser lemzo sala ngo 20 bibi. Est-ce qu'on a pris ça quand même ça va. Prix prix en tout cas d'aller raisonnable. Raisonnable pendant faciliter ba doit tâche. Si le veut continuer au salon. Na sala quand même ko faciliter ba tâche et zo lukulo ba problème. Pour na prix d'aller selon biloko yo kozwa. Bosom tana bien c'est-à-dire yo ça la service complet. Complet. OK. Donc ce mutana besoin. On moni cimetière nécropole. Soyez bani na poto awa. C'est moi. Cimetière nécropole. Yo travailler trop kuna ko. Nazolo banayuti. Soki patron comme na Georges Mukuna. Barba ya gimbuta te. Patron ngo Georges Mukuna. Ngale yo kenikisa na roliane na ba nana chercher c'est moi. Ba yebinga makasi bazan la reconnaissance dans makasi. Nécropole c'est moi. C'est moi. Ba yebi ngo so yebi na poto c'est moi. Ba yebi. So bazo quand ba yebi. Mais c'est quoi l'activité de Renika? C'est quoi l'activité? L'activité micro le rôle à mibe ko zo maki. To sani. Ni absolument que des salles kangama. Comment ga lobby salité, lobby bon. L'activité ezala. Les arbres na lemba. Les manjili. OK. Ozomon. Donc l'activité ezala ngo mais ezala sur le roi kalaté boena ebembe na ndako non, biloko ne sila. Mais beaucoup ça recueillement la salle, l'aime sur recueillement na ndako, non va veiller. Après vous pendant beaucoup morgue, après beaucoup cimetière. Mutuna moko na otuna yo balobi na poto musique kangama. Poto kalezaki lengi pona ni pona ma musique ende ko beta, vive zo beta, tout ça qui ni nango juste. Poto kala qui passité. Poto za qui passité. Entre parenthèses, americano Haïti la pétant tout ba kufa. Bato bagina ba docteur bango nyos les rwanda. Soit bagina ba doc bagina ba récépissé. Bagina droit au Kenya Belgique té. Chaque samedi to Kenya na Belgique. Nanzila mayuya ngamda ko tsabango. Americano Haïti la moko Antonio na pechu musaka deset na bosani kombonai. Moko Antonio zab. Moko sa koma osambela. Moko sa Antonio kufa na Angola, Haïti la zana Suisse. Moko sa koma osambela, Americano ba kufa. Ngada otambola na bango. Siko lenga mikilo zaki pona bandule tout zaki. Lenga mikilo zalaki kalabasi bagité. Biso les Rwanda ko tanga pété ba Congolo ba na France 1000 femmes. France mobimba. Aux Hollandais. Moi si passé. Biso tozaki parmi bateau baena basi liboso. Oh de yo même aussi dans l'Afrique 80. Ah bon? Il besoin de bon malheureusement to kabona mais tous en bon terme. OK, te wana to beton, wana za liso mususu. Bon siko yo na bien lengi ngozaki nini? O lelo za supoto te ko ba oto siko yo wana basi bazalaki te. Chaque soto di bakayou vendredi. Puis on est en Belgique. Basi bagina Belgique. Ah de Belgique banda kala makambo. Basi bazaki te. Donc faut kende bela. Belgique. Donc malgré ba récépissé ba nsusu bagina ngo cascade. Donc ce qu'on va au Canada, to kati ba moi si faut que faut le Belgique. Zolanda. Alors les tokeni nguna siko ba Belgique ba panzi ba karna biso. Tellement les rana ki makamba franc. Bino franc français. Bon ngaki kolo le gabango. Le bo mana tongo boka ba kartu ba tobolo ba pine. Pour bino bozo mo mina ba. Pa ba boyo sa paga ye pana bango. Ozomon le rana egine ngwana. Allez, siko
les bozonga awa les rambasina bayeti mais désolé nazo bango bata famille na ba koyoka na roza lempe na ba ben onini solongo ba bêtise ba comprendre nga po eza émission donc les ba congolais bayaki fier bantiers sili non mais c'est vraiment pour moi na parler c'est que yo nani biso doit ba parler ma premier batou so to que ne fait du moi na ngai na mima moi na fait du te to ko no pina mibali na mibali pour ne obanga pas à déranger ti boko za 200 personnes mibali na mibali basi bazati o bazana basi bayaki ba tiki na bandako po lingite basi moi na ye à déranger bina basi bagite Ils ont commis bilanga ya basi. La différence en Weza nini sikoyo que non sérieux on est qui poto le comme auto. Sérieux on est qui Paris le comme Harry. On est château rouge là. Et on a place à ba congolais. Ba komi bena ici c'est Kinshasa. Château rouge. Ba to ni so ba yona ba yesima. Ba yesima et puis bateau bayena makama mbangu parce que quand les alaki likambo poto jamais beaucoup comment on ça vous comprenez secret poto nga bakanga petit na ngai asala ba 10 ans na bolo ko mais tu dois aller na comment ça ba mo bayebaki ba tout na zo wangana mais le comment secret poto mo bim batu oyo bayi bengisi bango na ba semeki na zo répéter. Ils ont le bano to bota kana bas. Baza ndengi moko na bano yo. Ser na boti. Yo to simba zo lengela bébé. Bomba retardement. Un jour dans le bana mer, beta ring ozo par no to tambola. Hollandais. Mais les rabota maki bébé mwana yaya. Dangereux. Donc c'est que bateau ba bengi si bon na poto oyo ba beau frère ba bengi si bon na poto ba ne ba ko bon poto. Mais parce que ticket a foutu a forcé té. A forcé té. Na ticket félé. A forcé té. Et puis si ko lera ko jema ma famille a pesa raté. A kangi si ko yo ndoki yo to bengi sakia yo to komi ndoki. Yo to bengi na poto yo komi ndoki. Poto kaleng na discipline hein. Ah bon? Poto kaleng na discipline parce que ba congolais ba faire un mec. Ils ont la république et comment tati ba faire na ndako na ba gana. Biso do kende kuna. Ba congolais na mec. Ba soma bilamba na mec le rwanda. Ba Jean Bakukasa kufa. Jean Bakukasa. Yepe so jumbo onu so ya silsi na tierse. Place Bondosa Moulongo. Au Sa Moulongo, le Château Rouge, vous allez me sur 50e. Mais moi, c'est mon gars. Moi, je suis bateau, je suis bateau, je suis quand il a la place, ok, vous mettez tout, les barres les gozongi. Ok, son. Les barres les gozongi, gozongi na Moulongo. Vous avez poussé un aide, vous avez un bureau, vous avez poussé un poussé. Kuna basi misatu. Les incidents peuvent être bandités. C'est que les gens ont souffert. Non, les incidents sont bandités. Les incidents sont bandités. Parce que, et là on a fait le sarabassa à congolaise. Jamais basa la gagindumba ya hotel mana ba balabala. Ndenge bikolo musu to mona ba telemi non ba on basa makambo na te. Ba basa gindumba te ma. Et là on a fait le sarabassa congolaise ngwana. Côté kuna basa makambo na te. Ok, voilà, donc, bino bato babengi sabino, bino boyoko bomba poto. Vérité, moi, bino bolongo li Paris komi Harry. Alors, pona tout si dit ça. Nato landa intervention mutu moko tout ça là na Kinshasa, y a été sur l'émission moko na monaki yango, c'est là tout chango déjà vite. Parce que bango ne bazawa, bango bazana poto bazo diriger batu te, to za basi na bango te. Oh, les combattants ba banani. Soko za combattant ngo muna pona mboka yaka soki ba combattant bo boyi biso lelo toko vana ena ba leader d'opinion ngane ba lo baba ministère ba leader d'opinion oui ngana za capable ba ko reniver na nga wera son jibe tout le ministère to vandi tout ça ba réunion to banda ko to zuba na changu to sangani ngaba makala to banda ko piller flat union so mona poto na Kinshasa c'est là l'absolu moko c'est un absolu moko obi combien de fois que tu s'es mis à la télé pour insulter président Fachi pour insulter le pouvoir en place
Obi combien de fois vena biso Jean-Claude Ngobila ba bête na poto. Yo quand il lelo so ba kino ba bi bazo piller ba nini ya ba combattant gouvernement c'est pelaté. Oh vana na to na Congo. Oh c'est pela ma casse. Mais est-ce que ba flash on ba pied za bokechu? Et ça la bokechu te ça la combattant te so mo na poto na flash na kina ye ba de jouer oyela ye. Voilà, émission wana oyo moni mwandambo wana garçon mambazo loba wana yo omoni ondele. Garçon wana kombo na ye soki mboma kombo ne mboma kombo musana bosani me ko bakisala nga soki na limboma basali yango émission basali za nanu manquement mpona bato poto ozo comprendre parce que soki bango bamoni poto eza eloko pamba bopwani bazolela awa baya kaka baobetaka biso nyonso biso toujours bamenace bango baza kuna mbe bayemaka esalama ya kulisa wa te awa ezali bapro musique na contre musique na bapro musique wana bacontre musique wana ezaka makambo ya politique te ozo comprendre ngai naza na bapeti na ngai baza 4 na kotanga bakombo na bango te soki sikoyo bo bamusicien na batie tembe na kotanga bakombo na bango na basi oyo bango baboma mabala eza bena mingi eza politique te baza bapeti na ngai bapeti bango bazolela kaka koya awa eza nango makambo miso eza politique te oyo bena baza radical eza politique te eza makambo basi prochainement soki oluka ngai na kotanga bakombo bato wana na oluka obligé baboma 4 mabala bapeti ya quartier na ngai et puis nayibi bakoma bamusicien yango so batie tembe na kotanga makambo wana na kotanga bakombo na bango mais ngai naza contre musique te ngai aza pour musique ebetama to travaille na coulisse mais là so bacoup de fil tokozwa et puis toyoka bato mo babimi na kisasa bazoba n'importe quoi ça fait mal omoteki wana mpe koaffecte même biso tozobunda mpo na musique ebeta awa ngai naza parmi bapremier ngai lalaka soutien nalala ba 4 du matin bacoup de fil ya tala bozosala bien te talaka makambo mboka nzambe ayebi mais siko oyo bayebi te balingi osangisa makambo nyonso balingi ofinga bato nyonso bango otia bato nyonso na mesa bata poto so bakitia mpe banda kobeta bango bani déjà on est dans chantage et puis garçon il faut tolakisaka deux fois na poto toreporter plainte wana eza kotraumatiser bato makambo ya musique il y a rien à voir na makambo wana parce que musique ezali likambo mosusu makambo eza mosusu bapro musique bazali baoyo mpe balingi musique bazali mais naza korepete makambo musique ezaka politique te babi eleki trop obimi na mama obimi na mwana obimi na leki ozomona normal siko yo siko na ndenge wana ale okoti kaka na kati ya makambo politique mais na motema noza na makambo ya omoni mpe na baradical mpe na bango wana baleki kutu bato oyo balingi politique te parce que radical okobouge te olie siko maloba ezalaka malamu maloba ekomokende mabe ngai nazwi bamenace na butu alelo yo moto okalmaka yo moto tala bato balobi boye yanga alobi ngai nakozwa numero ya garçon wana nakozwa yango tokopublie numero na ye tokobenga bafamille na kisasa parce que bona nango ti diaspora natindaka mbongo comme d'habitude tokopesa banumero ya bandeko na biso babenga ye apesa bango mbongo parce que alobi nini ke eloko eza mokili na ye soki totie likolo kuna bakoboma biso et puis azosangisa bato nyonso ayebi teke bapro faci bazali bapro fayulu bazali bapro bemba bazali bapro katumi bazali te pro mosu wana otanga te na otanga te pro mosu wana otanga te même kutu pro ya nani ya kamere te katumbi pro wana mpe nalongoli yango nalongoli yango natangi président Félix Faci Fayulu na Bemba le reste on otanga te le reste na nga nayebi te nayebi na voilà merci na bandeko bolandi biso je crois que
émission totie virgule hein parce que tu continues mission vous avez moni eza qui première émission to fongoli ba parenthèse belé to zonga siko na moko pour comprendre siko bien parce que to zonga to beta bnesko li solo moko et puis par là vous allez comprendre mbuta mutu to komi na suka pona osuki ça na sengi bandeko nanga poto boye photo ça la cotisation toujours bavocat Gaswana oya lobby ezali nani ya kokabola bato incitation à la haine ils sont très dangereux ba dirigeant mboka botongo au sérieux ils sont très dangereux tout ça la clair batu ya poto o bazana ba famille kuna bazana ba salaire chaque mois il y a un moment que moi apaisement ezali parce que Congo alelo oyo bako tia n'importe qui a bongisango lelo ti o bazolo ba gauche droite on a ba gauche il y a ba discours politique pour ba côté na place na par exemple moko na monde nazo ba vice versa ko yoka ide na ngai na monde et là on est bengi opposition et ngo ba motema mabe parce que tout le monde Fatim est président par exemple yo ce que le cause opposant aux ala motema mabe pas makamutu Fatim à ça là eza bien de vrai ou faux ce que Fatim est dirigeant ba congolais au moment que yo toucher ba congolais parce que le sambo na Fatim ça la bien les Fatim ça bien bana ba souffrir ba congolais vous comprenez si ko be lobby ce que président Fatim a le moins de bongana bâti exemple Martin Fayulu Martin Fayulu a commencé Fatim a commencé position sur Martin Fayulu a olinga pété que oyo azawana asala bien pona il y a droit lokumu donc ils sont honnêtes Mobutu ne bandaki yo IDPS do bundisa le pays IDPS ainsi de suite voilà donc opposition na monde ngo ba motema mabe opposition de lokaka mboka parce que na fois na opposant yoza président ah papi fasalté papi a osala bien dans le motema na ozo loka papi pour ça ko loka pour yo lingité papi a sala bien parce que papi a sala bien ba pona yo té ozo monde alors ce que biso le dozo yebate ngwana alors ce que les papi o longwa lenga na roya yo ce que du place na ngai ezo ngane ngwana et continuera donc opposition et lingo lo ba motema mabe totangaka na bible au moins ce que totanga sur bible té on a toujours bible na tia bible bon nga na pekise ba tuté na toujours bible na tia pembeli et comment toute autorité vient de Dieu mais quand toute autorité vient de Dieu et comment hôtel la baka ce que je ko arranger yo ou bien ce que je déranger yo bah comment bien que toute autorité vient de Dieu le lorsque vous êtes président, quel que soit ma benayo, ou comme président, tout ça vient de Dieu. Na évité, si quoi on gagne le cas dans mon ma ben, na bagaga, eza autorité à Satan. Mais dans la Bible, il y a un pasteur, toute autorité vient de Dieu. Vous comprenez ma gambon? Donc, on a répété, opposition dans le monde. Et nous avons motema mabe, bazo loka monde, au baza ba opposant. Pour arolingate au azana place. À ça la bien. Alors ce qu'on a yozo loka, ozo lingato aza place à ça la bien. Ozo freiner mboka. Ozo freiner yete. Motema mabe na yo opposant, ozo freiner mboka. On est pas aza dirigeant. Mais là comme la place opposant, comme motema mabe. Voilà. Merci de comprendre. Mbotamutu tu comprends très bien. Toi aussi ça moi deux personnes bamboté pour toi aussi ça. Nga la pesimbote, belé pas ya physicien Nzao, physi, la pesimbote belé, la pesimbote. Ah ngabe petit na ngana binda kitoko. Physicien Nzao, la pesimbote pas ya un grand joueur. Oui, émission foot zone là on pour foot bête cela ya ndego betaka balle. On continue balle à water. Oui, mais c'est belé. Beaucoup talent. Et c'est là. Voilà. Alors, na pesi mbote encore pas Serra do Maziku Nzamba Njili. On a petit na ngai. Serra do Maziku. Ah subila ngai ya. Ah Nzamba Njili. Petit na ngai. Voilà. Na pesi mbote pas ya Banjilo tout. Il y a une de bête na balle. Mais rappelez-vous que quartier 8, 9, ni bon mais bon débris. Voilà, moi des personnes dans mon aussi. Na peu simbo de na petit na ngari gisha. Na peu simbo te
na maman Geneviève Makonda. Na pesi mbote na Belvin Seke anniversaire de lobby. Na pesi mbote na mwana ngai Nseke Koko Ndizani Chiko. Sandra Nseke, Pamela Nseke, Sengo Nseke, Terry Nseke, na Belvin Nseke, na Tade Nseke. Yo pesi mbote ka bata famille na. Bata famille na ngai. Bo batu musuzu pesi mbote. Na pesi petit na Jess. José Wanduka. Jess, nga bien que Jess. Un bon ailier droit. Pas moi Angie monsieur pesi mbote. Ban Angie basé belé Jado Tosta Mukulu. Gadin. Claude Moukoulou, Jean-Claude, pardon, Moukoulou, Pelé, Petit Nanga Flori, mécanicien, Petit Nanga Raymond, José Mondango, José Mondango, hein? Petite sœur Nangaï, Maman Landou, moi, ça partait Zumbu. Petite sœur Nangaï, la mamie la plus belle, Beya Toulomba. Petite sœur Nangaï, Lili Moumazi. Petite sœur Nangaï, Julie Kunkeba. Ok. Au Baksa. Oyoba, na grand frère Nangaï, Emma Kikwa. Voilà. En tout cas, Bao Balandi Bisso, restez connectés. Mission Torobandelango. Torobeta deuxième émission. Na Koulou Tonabisso. Fondro. Fondro. Ah, on va souffrir. Voilà. Donc restez connectés sur Tolo Belavie, partagez l'émission. Nabi que tant trop bête à Boyo parce que la vérité monsieur parce que Tolo Bissi est pénaté, Azagi to font la parenthèse, mais après Toko Vanda, Tolo Belavie. Nabaksa Lobamongo. Arrêtez vos problèmes de conneries de sap là. Arrêtez. Un sapeur, il parle pas. Un sapeur, tu t'habilles bien, c'est les gens qui vont te féliciter. Que, ah, ya, on l'a dit bien. Soit on dit Moutalobi que un sapeur, c'est pas un sapeur, c'est un embrouilleur. C'est pas un sapeur. Voilà. Nabanzi Yokani, merci beaucoup. 09 52 96 16 79. Bonjour la dame. Bobenga. Oui, achète ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, yangwana se, numéro na bango yangwana se. Bon, qui n'est pas na bango. Na Lyon, soit vous avez la personne Bobengi, José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba, Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na bino yango wana eza kolenga na se oyo bokomona numéro ya mama Azari Viviane bopanga te agence oyo kudi ya mbote. Si c'est JNT service tozana ba promotion ya ba carton totravaillaka na 5 dimensions ya ba carton dimension ya liboso tozana carton ya 60 x 40 x 30 biso eza na 50 €. Ce qui est pour concurrent à Bisso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont souka awa. Il y a Bisso bandi awa et eti awa. Il y a bango et souki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à Bisso Yangwana. Et deuxième dimension, tu as un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, ils ont 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50, ils ont 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Ils ont le carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la quatrième dimension, dans un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un carton à Bissou, il y a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Et ça, il y a 250 € à Bissou.
et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais biso pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui à 220 €. Et tout ça, carton mounene. Carton mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande ko ça on a 350 €. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver que au Tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on est sous prix et en même temps, aux allez sur un carton moko à 50 € pour est gratuit. Donc GNT service et yewana pour nous faire une solution. GNT service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es besoin, tu es petit que le carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton te. Tu payes sur carton, tu as compte il y a 10 €. Tant que vous chargez colis, au bengi biso, tu as colis, tant que tu as on peut si les restes te déduit 10 €. Par exemple, ceux qui te paient un carton à 50 €, tous ceux qui comptent à 10 €. Tant que tu as un colis, on peut payer à 40 €, y compris 10 € pour ceux qui sont dans compte à carton. Eh mamé, Achason, le yenge, Achason, Achale.